Karine Mokonzi atika kotanga bakombo ya batu n'émission na ye. Eske bino o bozoloba bongo bozo raisonner? Karine Mokonzi aza journaliste de formation. Oui, nalobi bien de formation. Ba télévision oya leka na Congo azwa formation. Karine Mokonzi azali chroniqueuse, animateur inné de naissance. Alors, sikoyo, makambo minene oyo ezoleka, Karine Mokonzi avanda aloba te. Mais bino, bozo réfléchir to bozo sala semblant. Ou bien bozo landa maloba mosusu eleka ya Karine nanu ayamba baninga na ye ba journaliste te, ba chroniqueuse te, ba youtubeuse te. Maloba wana soki boyoka yango boyeba ezala banda YouTube et banda suka na 2020. 2021 ti mikoleko ya Karine soka lobia yamba akoyamba. Popa ya Karine eza na maloba oyo e aspiraka, oyo e komaka nini invalidé. Yango wana bandeko. Soko yeko tia commentaire na yo, mema yango zonga nango na malembe. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, commentaire nyonso bokotia po na Karine eza nango mabete. Boleki na direct bokoloba eza nango mabete. Mais ezo dépendre na ye moko Karine. Alors, soki aye po alobela makambo ya fali na famille na ye, ya liboso atolingaka rando te, fo betela Karine Mokonzi maboko. Parce que mingi bazokoka kobeta lisolango te. Mingi eboke ya batu bazoluka bayeba mais baza sous-informé. Alors Karine Mokonzi azako informé biso. Azako informé ba chinois. Azako informé ba téléspectateurs. Soki ko continuer na épisode a ko continuer. Pourquoi aza journaliste de formation, aza chroniqueuse, animateur, a randonnette, influenceuse, youtubeuse, na oyekolia na mikolo kolanda aza pe kaka yango. Alors aza wana pona aniata apanza sango. Soki pe sengeli abenga bango na phone ndenge bapesi conseil na ndeko mususu ya Irlande ya mobali. Alors akobenga bango. Soki pe sengi copie, non, copie kote sengaka automatique. Soki sengi nde abimisa, abimisi. Soki sengi abimisa te atiki. Alors Karine Mokonzi yepe na yebi tina akopesa batu explication ke ngai batu ya fali balia na kombo nanga ba 3 émissions ya onga pe na sala. Mais non, la parole. Yo koko pesa explication te na makambo wana. Yo ozolia na kombo na bango te. Bango nde bazozwa lokumu na kombo la baronne pozo lobela bango. Niki aza chinoise, tena yebaika azaka chinois. Toyebi kaka na Kizulu. Bon, bolimbisanga. Kizulette. Lelo toyebi pe azaka chinoise. Après rando yope, a ozongane chinoise. Bon, soko buki lo bokote. Alors, sikoyo bandeko. Karine Mokonzi azosala musala epwe kitoko.
d'avance moto aza koloba ozo tia na commentaire bon problème ezate critiquer loba nyonso koloba pourvu que obombami oyo azoya na telefone mpona kobenga aloba na Karine soki nini mama to papa en tout cas ntango bakoyoka mongongono bakoseko kaka na bandeko no na bakamarade na yo bakutuno eboke ya bato bazoleka kuna yoke lobela biso makambo ya boyi okozanga explication parce que Karine azosala oyo esengeli et puis nakosa bino te azosala ngo kitoko kitoko na ndenge moko ya bien ya soin po ba oyo bazolanda eza kaka ba chinois te eza pe kaka ba téléspectateur ya kala te mais ezali pe na ba Josiane Mondele baye kotala nana korate Karine Mokonzi même Josiane Mondele oyo nazolobela boyebi te kazoluka akoma na relation makasi na Karine boyebi yango te bolanda maloba ne bokomona azobanga kaka po ayebi soki asali relation na Karine fo asala pe na Chantal Bola d'après azokanisa bongo yango azobanga tolongwa na oyo ye tozongi kaka na oyo ya Karine aza na droit au contraire biso nyonso fo tosepela po mikolo oyo tokozwa makambo ebombama bon papa robo mpe bokozwa ngo Karine akosalela moto tu émission tout ntango nalobi moto tu akosalela émission même ya maleli complice ne wana akosalela émission même ya Olga Kabelo akosala émission ya 20 ans de mariage wana elekaki nyonso Karine aza na droit pe akosala surtout relation neti ya bémission ya Majaki nano esili bien te akozongela pe Majaki akosala une émission akoluka pe Pamela akosala une émission Cynthia Wadol akoyamba ye Jaël akoyamba ye Fali akoyamba ye akoyamba tous les motos bon soko alingi po epekisami te interdiction wana ya banda kolobela yango ezalaki baneleka soka na 2020 oyo eza 2021 na 2020 Karine Mokonzi ademaraki carrière musicale na 2021 biso tokoyoka na monoko na ye oyo akosalela biso pe eloko tokozongisa eza kaka ame kolozwa lokumu nakanisi eza bongo eza na likambo mosusu te me ngai oyo nalobi naza sire Karine Mokonzi akoyamba n'importe qui akosalela n'importe qui na n'importe quoi émission donc quoi ezali bino moko boyebi bolobaka français kit même voiture akosalela yango émission nakanisa boyoki bien azolobela déjà image ya papa Matondo azolobela déjà image ya papa Robo abosani kaka image ya nani oyo akolobela moto tu oyo ayebi ke Karine alobela kete apimbisa mapapu neti bamida na Taylor turo oyo bobongama oyo ngana lobaka esalamaka bongo soko ndimi te olobi ke yo kotaka na motema Karine yebi moto a Karine yesu aloba boye me nga oyo nalobaka yango ekosala mapa ya Karine boyoki soko tie tembe matali yo tango ekosalama koya kopesa nga raison te mpo nalingaka na nga raison te sino tokokoma bami tango tokokoma bami kala te nakosala perte ya mbongo ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.